sur www.rdcongoinfo avec le vieux César Ngadi, comme je le dis toujours, clé boa, donc tout le monde est d'accord. C'est merci à la lumière, la fille qui ramène l'éclairage dans la presse, tellement beaucoup d'obscurité, de bamouli lignoso, ténèbres, recevez la lumière. Aujourd'hui, Naembebino Mopaya, donc je suis pas là pour rien. Naembebino Mopaya, il est déjà à côté de moi, donc on va parler de tout, de sa carrière, de son actualité, et pourquoi pas aussi rentrer dans la profondeur. Pour Asa vraiment famille musicale, hein. Donc voilà, il est déjà à côté de moi. Il s'agit-il de... Bonsoir, papa Juna Janana. Bonsoir, merci à la lumière. Bonne santé. Oui, ça va très bien, Kitoko. Ouais. Biso, donc RD Congo Info et Yaka Pambate. Toye parce que bang to dans une actualité kaka. Tout le monde a qui tout dans actualité pour les bien. Tout le monde a qui deux titre Moko na internet et ça s'appelle Buzz. Au Sali featuring avec Reddy Amissi et mais j'ai 30 si je ne me trompe pas. Oui. Donc titre nango aussi je ne me trompe pas aussi Ezaki je l'aime. Et Bimi, Batouba Moni, Batouba Sepeli na musique et album. Biso to yemba mpo Batouba zo déclaré album et Robima Mokolomi. Papa Junana toujours na studio. Bateau vraiment c'est pas une anze moi na otiki bateau na posa. Ma fille ndemoti koloba. Merci à Nganaza menacé pe lokola yo ndemoti kotuna ezaka ba menace pona bateau balingi lo Congo bazo liate ndenge toloba. Non naza toujours na studio eloko efrena ngama muke ndenge na lingaki ezala. Mais tout décalé un peu. Titre on je l'aime. Tout ça là avant que ce soit en Miss Girl. Ce qu'on dit à Damas, au côté d'un restaurant, babanal dosso na Miss Girl, si au côté na Jobana. Damas dans le on a des amis à Miss Girl, na Sepeli, dans le monde entier, ba Sepeli, Nathalie. Nombre de vues, d'habits, ah oh là là, bah on a posé dans toujours. Moi quand on a tindeli bango ba mais naza toujours na studio ndengo ye uti musika ba bisinga uzala na Bundes na Allemagne uti musika oyo komona na papa Juna awe biso na beaucoup seka ke depuis il y a année 2017 nde album loko na tout économiquement album e ko sila nyoso titre moko ezali wana père et fils oyo ngana mwana linga sala histoire na ye maître Gims oboyebi Gandhi alinga sala histoire na ye ayimba na papa na ye on a peut-être tout na question on a après mais yango moto sala e freiner ngama muke pona zela po na linki nyoso to ebima mbala moko bon on a commis déjà vers la fin il y a l'album au Congo c'est ba fan ba sepela. Ça fait très longtemps bayokanga penza entier malol. OK. Papa Janana, question monsieur Suzaki, pourquoi titre wana je l'aime? Pourquoi je l'aime? Ah bon. Je l'aime wana titre olobina français na linga les années. Na lingi yo. Ah bon. Yo peut passer par bana je l'aime. Na papa na beau faire non mais en fait papa n'a tout ni ce qui titre wana je l'aime wana ezali na saleli titre wana na saleli mama bana oyo a dirige nga oyo s'occupe na ngai entièrement mama bana nga et on a Fifi futur top modèle bien on a lingaki na dédicacé le qu'on a pour naïe à Sepela à Fungola Nzela pour l'album Ezoyat. Je l'aime Nikoluba na lingio na lingie ndenge to otikoluba. Papa Juna Janana, en fait ceux qui musiciens dans un studio tout le monde a mis mingi avant studio promotion et salamaka promotion là ils a ko salama na niveau ni. Ah oui, autour ni question bien. Autour ni question bien.
Promotion et album monanga. Oui. Les autres salamandés nini. Déjà na kin, qu'on a tout le temps à kin parce que Kinshasa c'est la base. Base, ouais. Attends tout ça les andé nini en bas studio tout. Mais base na biso fonda les akuna. Na zone équipe mobimba kuna na kin, na zo s'occuper na makambwana. Na ba journaliste mususu baza kuna. Bazo s'occuper na makambwana. Bazo zela kaka jour J, donc les jours J où il y a album ekobima. Allez. Ouais. Pour tout le monde dans le monde, les lots vraiment vitesse, c'est comme internet, réseaux sociaux. Donc, Moutso a bim album, Ming promotion, c'est ça la musicien. Attaché de presse. Batouana nous Suzanne Bango, papa Juna Jana. Si, dans Angola déjà, dans Luanda, déjà, déjà dans Soklo, mon fini quoi Luanda, il a vendu ça pendant ma Kambutu Kuna, il y a Janana. Na Kinshasa kuna toza na Kisora ya vandisi makamonyo so ya jana na bango na dodo mukoko de promo ezokende bien bato bazo kota na kati ya ba réseaux sociaux na ndengo baka ba YouTube na nini bazo mona ndenge ezokende pour ba nombre de vues on a ba tala yo il faut moi ouais et le bama quoi. Si quoi papa album question ils ont prévu et bima quand bon pour la fan na yo balandinyo sur RD Congo info voilà na yo RD Congo info vieux César ngadi babi clé ouais César clé boa na yo wana so kaninga penza non date surtout to pesa date précis to lobi bien té et sur début année donc début année 2017 ouais début année 2017 déjà de tout le Wakaka dans 3 4 5 mois et avant mai et il a réussi bien côté aux a marché hein et aux a toujours na marché ma clip déjà ils a déjà prêt mon ango dans quelques semaines au titre on a dit que Ninel Sassou, on a salué la première dame il y a Brazzaville. Dans 2 semaines déjà le clip est après déjà auto featuring auto salé on a papa Wemba. Ouais, il y a un moto déjà bato bazo zela. Papa Junana, ça fait na carrière na mobimba. Au bêta quand même puis l'orchestre belé. Au tikala kozwa problème na bato te secret na yo papa Junana ezala nini yango po de rara kuna ba soani yo ba sali boy mais yo secret na yo c'est quoi en fait ton secret? Ouais, secret on a eza personnel donc on a zo blaguer donc ezali mon thème c'est pas donné à tout le monde surtout dans le domaine de la musique donc ozomona ozokola on a fait la musique na biso actuelle ndenge bazo bomana bazo toza na bomoko te bon et ça la nga passer ngai na ebi ko vivre na moto muninga ndeko leki yaya ça je le sais na ebi donc par exemple voloko na moment boye asilikaka na moment boye mère neza bien te na ibinde nini na ko vivre na et puis to ça des années IOT ndenge moko lokola ba papa wemba to zalaki na bango ndenge moko lokola ba leki lokola ba redi na ibi za tempérament na ye za ndenge na ye bon siko na ibinde nini na solo na ba leki ndenge na solo donc ndenge moko lokola ba wanko ba kofi na ibi tempérament na ye pour to vivre on a ba to vivre na bango ba ibi janana azabongo. Okay. Et c'est pas donné à tout le monde. Bon, peut-être déjà des fonds nanga, n'a pas problème n'a pas peut-être que ça des fonds nanga comme peut cause la. OK. Album na yo eko zala na combien de titres? Et belete 8 titres à pamba. Na moko na sali featuring na. Et on a tout na ba featuring ezali. Ba featuring ezali. Na sali déjà featuring na. Ouais, na mettre Gims to sali to imbi na noten. Déjà ka ba maquette.
to continue na studio te na maître Gims père et fils na to continue na studio te o bato tout ba mindele monde entier bazozela papa na mwana ba koyemba bata mais na sina sali mingi na ba collègue na nga ba jeune net ba redi ba petite sœur lokola ba MG30 MG30 net na ba papa wemba to sali ba fitiringa danger bato tout bazozela na ba lek musu ba pims to sali na bango ba stino ba gloria ezebele papa Juna bato ebele basali papa wemba chanson d'hommage ebele kutu bazwa kutu occasion yemba na papa wemba te basali la papa wemba chanson d'hommage siko si le papa Juna Janana toyoka chanson d'hommage na ote ya papa wemba est-ce que projet wana ezali nano to na kati album wana omoni ezaka nango kowela tala ndenge monde entier balelaki mbala moko banze mosu toyoka te ozo comprendre biso toza temps kala te wa papa wemba depuis akufi ndenge kokisa kala te bayinani kokosala bakoyoka mpenza sikoyo kolela ya Juna Janana azolela mpenza PV na ye lenkuru ozo comprendre. Et pourquoi tu as attendu en fait? Surtout non. Vous avez qu'à s'inspirer. Non, nasi na yemba tosi to yemba. Hommage. Hommage à papa wemba na yemba tosi to yemba ngai bosi. Pour ça featuring biso na ba musicien belé. Mais yanga moko na noté. Yanga moko na noté eza déjà na répertoire nanga. Et on a pendant fait ça là, il faut marquer présence que bon tel pour ya bien un docteur. Papa wemba. Donc biso na ye toza makambo belé. Makambo belé na ye. Siko quel genre ya nzembo oyembi na mwana o maître Gims oyembi papa a Rolanda mwana to mwana a Rolanda papa. Ah oui, tout est bien, tout est question bien au monde entier bazo tourna pour maître Gims ça na style na ye biso to na style na biso ya côté na biso mwana ko sala son biso to ba musicien to za ba pro tango sala son na ba international pour biso na kota na son na ye je comprends tango sala son na ye ngana siko na rappel na zoimba siko na son na ye et puis zo tia na son na ye ezate ba son ba rumba te ba kanisa ndengo na te famille Juna eza famille moko Juna family Juna family eza famille moko trop musicale donc Boza on dirait binonio sur robota dans la musique, je sais pas quoi dire. Question dans les alaki. Comment on a ban na yonde ba émerger bon na katia musique. Et ça la kaonde. Question na za bien. Ce que dans le but grand-père nanga azaki chanteur. Il était grand chanteur na bamboka. Azoyemba banzele, akina psaki suki na basi combien na bana combien. Grand-père nanga aki moyendi munene bon ndenge ezala kaka papa nanga botinga nga pe na komi koyemba peut-être bon la boti pe bana yusu nga naza na bana 5 oyo bazoyemba peut-être bino boyebi kaka maître Gims azali 4e fils nanga les aînés bango babandaki musique avant maître Gims wana maître Gims ayaki na le jeune basi babandaki donc eza makambo makila eza musique eza dans le sang quoi et pas na biso ba Juna yango nomoni ekamonisaka nango nga te nazotala bana nanga ntango mpe nga nakosala musique na bamboka basuccès wana maître Gims bana yango na niveau na biso ya Afrique nga mpe nasalaki basuccès ya bongo papa na ngai akotala ngai azokamwa ndenge ngai nazokamwa mwana mikolo oyo azopate Europe mobimba France Oscar ndenge est-ce que vous s'attendaki nango même pas mais ils ont makambo nzambe na bana ye je m'attendais pas donc bon maître Gims mutu akozala numéro 1 na kati ya France mwana oyo ya ngai Janana namona ntango invitaka ngai na baba neti na baba na ba Bercy na ba grande salle ya mboka oyo
namoni bamindele bazokwea bazolela plein à craquer bazosenga il faut mettre lisusu parce que esalama nanu te na Bercy na mbula moko au triplé Bercy ezalaka te mais ye azosala yango pour succès eza makasi. Ouais, c'est la fierté de la musique africaine, congolaise aussi, hein. Faut le dire, comme Maître Gims Mukili Mobimba international, donc tout le monde le sait. Papa, lelo namoni yo, namoni kutu misu na ote, namoni yo pe na linette kaka papa, namoni est-ce que eza méthode na oso so sikolandi so Maître Gims bino so bolongo la sous manette cité ton ndengeni. Oh non, comprendre pour Maître Gims déjà misu ne mutu ayeba on azate. Parce que yo pour le biter nga pe na kota kwa côté on a ba mona pe misu na souté malgré tout mona déjà. Bon, ce qui tourne ba maman na yo na papa. Bon, peut-être que bango bako yebake motaba de manette wana ebandi na Maître Gims cité. Manette ebandi na manette tango nazana na ba 18 à 20 ans akambo ya manette. OK. Yo comment manette bato batunaka mwana alanda papa na likamo bo. OK. Le musuna démarche, le musuna koyemba, le musuna kolata, le musuna na déjà ba coiffure banini. Maître Gims alanda papa na makama manette. Et puis question au balandinyo soya ai RD Congo info balobi nini bango balanda RD Congo fo bazotuna pourquoi toyebi misu ya Maître Gims te toye bango mukolo nini tokotala ngo mukolo nini tokomona yango mukolo nini ye kaka linette ka balandinyo soya RD Congo info ai RD Congo info en direct si bango sur la lumière avandi na oboye merci à la lumière tobeta featuring nena tunaye kaka question ya linette tokomona misu ya Maître Gims mukolo nini ta monsieur yebi secret yo papa na o mekana ko informer biso ezala nini na papa ezala kisi to ezala nini bato mosusu balobaka bon batunanga mpe question ebele ye moko mpe amenace aza déranger na question wana tout le monde entier batunaka il faut alongola linette bamona misu Maître Gims aza na bamosusu babe onde mosusu lisu moko ekufa aveugle mosusu misu ekufa papa mais Maître Gims beau gosse misu kitoko misu elala donc ndenge ezali wana donc aza te o misu moko non eloko wana ezaka style na ye amaska donc yango moto ezosala Maître Gims mpo ye totambolaka na ye soki mpona koévite donc attroupement public akokotela soki ayi kotalanga alongolaka linette atie capuche na ye et puis azoleka bato bayebi te ke bazopesanga mbote me ye azoleka na ye Maître Gims sans linette oyeba ye te. Ah d'accord. Ouais, et ça la va bien mais soki atieka linette abaremarke alors il faut sikoyo bagarde du corps baya bambila banini basala bouchon non alongolaka linette soki aye na ndako akoda alata linette te soki aza na milieu na ye na ba studio na ye moto akofilme ye te sans linette. Papa nayebi ke question bato ebele batuna yo mais nga pe c'est la première fois que na yamba yo na otuna ka séparation ya yo na papa Wemba et ça là est choquant na niveau nini po oza mutu mo bo travail na vraiment trop tout le monde a pe ba bikona suka tout le monde yo na studio na ye et ça la konde ni kelelo papa Wemba zala na isusuté ça te fait comment pona ngai na monaka on dirait beaucoup la zakaka namona nete akenda côté moko na lelo moso nazotala ba YouTube nazotala ba internet nazomona ye nazoka voir na partout amona kaka nete azali wana penda sona lobi ponga na ye ba 40 ans bon sona bendi film ndenge toyebana papa Wemba na ba période na lelo na kutu ba vivre ezalaka te lelo na azana na ba zaiko on a toujours na ba voloko wana te déjà na yebi déjà papa Wemba bato tu baye na sima wana bamona mama nyendo te mama papa Wemba te biso bato ya liboso tobani ozala na papa Wemba ti mama nyendo wakufi biso na irebu wana biso tozwa cercueil ya mama ya papa Wemba memango na bati
tokokunda ngo na Gombe biso. OK. Comprendre. Donc on a vu biso makambo ya ça fait à peu près 40 ans oyo ngande na yebi Papa Wemba. Esalanga pasi. Papa Wemba mwana na liboso bota donc ngana mona ye na yebi mwasi na ye bazana azana jeune fille na Amazon ti akomi lelo maman munene. Yango pe nyangana tuna est-ce que bana Papa Wemba kufa quand même vous appelez na contacter maman Amazon moi ba soutien c'est la famille bah oui biso viva toza toujours unis hein et ça la pop vive les alliés génération en génération papa biso to banda qui viva to ba séries ebele ba redi ba ko ya ko mona ba bendo ko mona ba petit foot na basé belé des petits ya ba ko yemba na ba petit fils na donc Papa Wemba donc ça génération en génération mais toza toujours unis vous comprenez donc OK, ça fait plaisir. Nous chutons vers la fin de notre émission. Vraiment, papa, Nalinga qui n'a pas autant et belete, merci à la lumière. Toyemba umbangu po biso RD Congo info toza na pour l'information to ki papa Juna Janana azana studio donc tokoka ikozangisa information OK yango toyembangu le jour album et obima tozala pe wana parce que biso to ba to presse biso to sala po bino rozala donc voilà tokoya et na habité oui biso César donc Cléboa César ngadi lobby dimanche studio ya Juna Jana nezali ba séance de on toujours continuer ba séance ezali boya penza bo filmer penza bo ka penza ba tube pour biso ça fait longtemps ba yoka de Jana na lisusu depuis balanga langa ça tango ba vivre ba nini bazela ka ba yoka pour bazoka kaka mettre bino zo cartonner bon et uti pas papa alors na ko linga te équipe pour là donc ba koyoka Juna Jana na asali mingi te na sali kaka 8 titres na moko oya père et fils ngana mwana bakosala gâté bakosepela. OK. Ba elo mona osinga yo ya suka un mot pour na bato olanda biso na RD Congo info. Vraiment na sepeli na RD Congo pour la première fois ma fille Ayati Kolukanga outi musika. Merci à la lumière. Na sepeli na ebika ke ngape na comme na vu lumière quoi. Et ça linga bien. Et puis ba question na yo ngala bangaki po ba bino ba journaliste mikolo yo. Et comment ko bangisa les mususu ko déconner papa ngabiso toza ba papa to. Mais otuninga question moko intelligente. Merci biso to ça la chronique intelligente. Donc et nga pina tsinga au passé message mon papa pour aux alliés musiciens mingi ba musicien et comment botam susu ayamba journaliste c'est comme ba problème tellement ba buzo beleki belé message nini ata moko ko lancer pour na bateau bazo bebisa musala parce que biso to travaillaka en collaboration na bino donc message pour na bateau oyo bazali ko bebisa musala ya presse non moni eza musala donc ndengo yi ko tuna ngai moni te na yambio tango César ngadi Cléboa ayibisinga bino wana yamba mwana auti musika azab na yambio na yokio na sepeli omoni ba boze belé na bo interviewer ba bokesene bo interview na kenaki na kisasa ba mikoleleki ba collègue na yo ba interviewer ngape plus de 4-5 na yoki bango mais au monde bon azo interviewé yo et puis azo déconner sous na moment bon on a évité peut-être les autres sortes na bino ya mikolo message ni on lancer pour na bato non eza pour na ko respecter presse pour respecter la communauté congolaise pour respecter journalisme ndengo bolingi il faut que nous à la correcte ato tanga ngote mais oyebi ba notion wana et ça la propre pour ba paya bazo tala batuna ka biso elle dit quoi là bazo tuna biso to expliquer ba donc tu to ko expliquer ba bêtise ba communiquer na biso bazo sala et ça la propreté faut penza bo landa penza pour respecter mo sana bino de ko bolingi yango vraiment bo respecter yango les mususu titre za yango te o titre ya titre mususu
contradictoire na film na interview na yo et ça lui propriété de yango na penza il faut que ça l'effort penza na éviter ceux qui bozo ka papa vraiment tout ça l'effort pour tout tombola réseau na biso quoi. J'en profite moi aussi de cette occasion de passer ce message à tous mes collègues. Surtout basala musala oyo certes que totangi yango ta mususu ba classe te ebele bazana bazomeka meto mekosala ngo na ba norme moko ya bien mutu vraiment esala buzoba ezala muke maïla mingi liboso comme ça eza kaka pona communauté na biso pardon et que liboso. Bah voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Papa Djouna, je vais te demander quelques dédicaces, ceux qui ont un abattoir dédicacé. Oui, bon, là, on a annoncé événement, oyo salama le 17 décembre oyo, ba maman ya arc-en-ciel, ya Paris. Bazo organiser eloko na bango munene, soirée munene ko salama na kati ya Paris. Et puis toza ko senga ebele, bato ebele baya ebele pour assister bango. Pour baser makambo bambongo wana bakado wana ba mama arc-en-ciel bakendaka Kinshasa pona ko aider bato na biso bo baza na est essayer mesana mbula na mbula ndenge boyebi arc-en-ciel ndenge asokipaka na ba famille pauvre na kata Kinshasa. Bah voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. D'abord, je remercie à la maman de la maison déjà, hein, Fifi Top Model, Bibiso, APC Biso, Espace Nanda, tout ça l'émission. D'abord, merci beaucoup, un grand merci à toi. Un grand merci aussi à toi, Papa Djouna Djanana. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je te reçois sur RD Congo Info. Donc je te remercie Nandengo a accordé Bissotan au PC Bissotan et à Kofa. Non, c'est moi, la CPD, Makasi. Merci à la lumière. Merci à la lumière. Il m'a dit sa lumière, Mikolo, na Katia Presse. Ah, papa, il pose une lumière. Mais oui. Merci. Ok. Bah, je ne vais jamais finir cette émission sans que nous remercier Joe Flèche. Derrière la caméra. Joe Flèche, il faut sentir l'image. Joe Flèche, en direct, Bilili. Là, tu vas Vortex. Partout Vortex chapeau, partout. On a un côté Vortex. Ce que tu es banane, qu'est-ce qu'il y a en Vortex? Non, Vortex, donc Vortex, on est allé. Marque à Maître Gims, c'est un truc qui s'appelle à dos, quoi. liboso ezalaki makambo ya Watibe siko penza kompenza ye moko asali eloko ya ye moko oyo ezali ba nouveau modèle. Ok, siko mpona ozango tozango wapi soko beti kaka Voltex Maître Gims na internet partout bazosomba yango bongo donc eza makambo mikolo bana nyonso basaka donc basket Voltex basakodo biloko tout surtout basi makambo nyonso donc Voltex asali tout mpona bango année oyo soko moni na banzela bana nyonso bango tout bana na Voltex bajene nyonso makambo mikolo Voltex donc voilà bato nyonso tout bino oyebi ka la lumière ye mpe apoti so na masolo Vortex donc bato nyonso tout Vortex un grand merci na bato nyonso balandi biso. I love. Je remercie aussi tout le monde qui me soutient, sans oublier le vieux César Ngadi, RD Congo, Info Clé, Boa toujours. Et je salue aussi toute ma famille, Batunio Sobaola Nangai, Dominique Tata Kolo Bundes, Babi Mboka Namboka, Ezana Bakondi Nango, donc Yona Nenga Bundes, Kolo Bundes. Gary Iwele GI Bakolo State, mon vieux. Je salue tout le monde. Ya Willy Mouché, Nico Damboka 00243. Batunyo Sobaola Nabiso. Vanessa Bouetou, la maman de Vivi. Boza tellement ébélé na Kangara. Comme on a bien noté, ceux qui vont quitter, Bo Silikate la prochaine fois, Bo Kabakombo Nabino.
Maman Wabotinga, mon papa, donc tout le monde, je vous salue. Maureen Armo, la maman de Maïlis Matisse, donc tout le monde. Boza est belé vraiment, Boza tellement il y a trop. Barbara, hein, Barbara Yoyebikaka, Chanel Malonda Blackline, Fanny Lusango, il y a Sylvie Mbidi, il y a Bengangaï, la petite en or. Il y a Bengangaï, la petite en or. Donc Popol Mopasso, le presse de tout journaliste de médias, Yopé Oumela. Et voilà, les léopards de médias congolais, sortie officielle le 2 décembre à Paris. Donc ne manquez pas aussi. Venez tous nombreux. Donc on est là, juste moi, Nazana, pour na CPI Sarabino. Donc voilà, biso ba oyo, tozana pour na buzo bate, juste pour na moussala. Donc merci à tout le monde. On se revoit sur notre prochaine émission. Merci. Bonjour, Nabino Nyos, vous êtes Stéphanie Larose. Le long de vraiment nouvellement quoi bien hâte qu'on a période de la fête, ma bonne année. Nabi quand nous préparer na plus cadeau ni na plus maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc le long vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le week-end ni toko Sepela biso nyos ensemble les belles dames. Maman vous talanga, papa vous talanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, moi na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et Zawana pour Nabiso. Tout n'a pas ce qui tient mon à combien, a comme si prix na combien. C'est plate va vite, hein. N'a aucun de gauche, n'a aucun de droite, la télévision qu'on a 85 livres, ya pamba. Et tout n'a pas abonnement. Au cas où vous avez 85 livres, et au moins ce que vous faites abonnement. C'est plate va vite que le rose de la période à ma fête, n'a plus c'est on a 85 livres, et n'a pas c'est 4 mois, ya Ophélie. Babi 4 mois Ophélie ailleurs Kolanda politique. Ah, on a qu'à Sepela TV, sport. Ah, on a qu'à Sepela TV, théâtre. Ah, on a qu'à Sepela TV, bébé on la inge. L'inge tika de baba na calme. Ah, on a qu'à Sepela TV. Dans Sepela TV il y a des nouvelles. Oh, il y a bien donc maman, sombela papa, papa pe, sombela maman pour la bisouille to Sepela. Merci. Bébé Congo. Info. Ni, Loba est comme un ménage, c'est pas comme Loba. Et ça, problème, il y a couple, et ça concerne tous les deux. Tous les deux, oui, mais ça concerne tous les deux. Pourquoi Meminga? Pourquoi Meminga tu as sur la loi? Expliquez, docteur. Docteur, c'est là où il est. À ce moment-là, qu'il a faible, n'a un couple de l'autre. Expliquez, docteur. Parce que, aux autres cocatés, nanda, aux autres cocatés. Docteur, mon ben nanda, aux autres cocatés. Azo cocaté, ma comme nanda, azo cocaté. Il y a un moment donné, pour te trouver solution. Azo cocaté? Bon, un cocaté dans le sens de l'expliquer. Docteur, ils sont sur ça. Regarde, ça là, mon ben n'a pas ça. Mais, et à quand nous sommes attention, pas stress, mais ça là. Mais, dès que les avions là, assis ma ganga de sauter. Assis ma ganga de sauter. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, n'a moutou, n'a pas fatigué, n'a pas. Ok, on a compris que le pays a un problème de tension, de stress, de surménage. Ce qui est un problème d'érection, on a un conseil à un produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, ils ont des produits 100% naturels. Ils ont complément alimentaire, ils ont la vitamine A, la vitamine C, ils ont bien la protéine, ils ont produit beaucoup de mélango. En fait, une fois tous les 2 jours, dans Katiwana, ils ont là 6 sachets de Kati, au Komela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la bien 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être, de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection.